Bote bandeko batali arrête ki Bishimbu TV na pesi bino mbote ba abonné na ngai ope na nan ba mi abonate première fois bomona nga bokota s'il vous plaît bo mi abonné bote makambo kitoko ezali ata yo komona ngo kitoko te me soko koti okozota 1+1 yeko bakisona na kati ya bomoi na yo bokota na surtout na bo balingaka nga te Boutika rankino anasala bino nini oyebi ngai te tokutana na yo te oyebi esika na mboka nini nazalaka te nga mpe nayebi te okoyina nga pamba kaka mpona nini pokoti na YouTube omoni nga obanda koyina nga ata oyini nga eza kaka pamba mpo jamai nga no tokokutanaka me na bolingo ya Nzambe ndenge okotaka na YouTube esungako mpo oseka esungako ndenge kolamba esungaka ombama matière omonaka mwa bainformation ya mboka kota omi abonné nalingi yo linga te menga nalingi yo mingi yo finga nga te na kofingo te parce que nalingi yo mingi ata mafinga no finga nga na commentaire e bakisela nga 1+1 et pas monsieur YouTube etilaka nga ta mwa $1 en tout cas nalingi bino mingi tokota lelo na ena matière te na ye kaka mpona lisolo ndenge akokanisa moke nafandaki nakanisi ekimelinga kote ya Costa Mutamba en tout cas nalingaka un jour na kati ya mboka Kongo na biso tango bapondaka ba président tango élection esalemaka nalingi Costa Mutamba oyo azala président mpe bolingi yango est-ce nalobi mabe to mabe te en tout cas soki bosepeli na makanisi na ngai botia na bacommentaire mpo Costa Mutamba oyo namoni aza ya Nzambe mwana seri 8 mwana moke me tala ndenge azodirige bapapa mikolo ba 50 ba 80 ans tala ndenge kabaka ta likambo ya monene bakoselaki ye kayibi soki ba 19 millions banini me ndenge Nzambe alingaka mpe azalaki innocent asengi kutu démission président mboka tala aseki alobi Costa Mutamba kodémissionne te azongi tala Kinshasa moko aza nsima Costa Mutamba oyo soki otekaka na elongi atake matike balobakela parence trompe omoni mpenza Nzambe apesa ye mayele aza sagesse aza motu moko boye aza posé akodirijaka un jour na Congo l'erreur est humaine motu nyonso azalaka na mabe neme Costa Mutamba oyo Costa Mutamba oyo namoni soki adirige Congo na biso un jour toki liboso bopona ye un jour soki mpe manda ya papa Tshisekedi esili faci béton de béton ntango ekosila ntango ya koba manda nange ekoki esili moto akoremplace eza kaka Costa oyo eske nalobi mabe to lokuta soki nalobi kitoko esepelisi motema na yo esepelisi esika ozali en tout cas tia na commentaire amérité soki amérité te comment il ne mérite pas soki obaka anglais okomiana mpe amérité yango soki obaka lingala amérité yango te en tout cas papa oyo oyo natie photo Costa Mutamba oyo un jour nalalaki nalali na raisonné lisusu nalingi tato oyo nalingi tato azala un jour président de la République du Congo mabe to mabe te est-ce que nalobi mabe soki nalobi mabe botiaka na bacommentaire soki idée wana makaniso naza nango na ndenge nasalelo émission mpona Costa Mutamba oyo sepelisanga na commentaire koma ya solo ndeko na ngai mama ezolobi ya solo pesanga bafélicitation un jour tata oyo Costa Mutamba toningi azala nani président de la République a dirigé Congo botala soki emoni soki nana kata yango te pwani sagesse etonda mayele etonda projet etonda un jour akobongisa Congo na biso botaka na elonga mwana aza motu moko mayele aza na sagesse na kotia commentaire mingi te bino moko bozomona nini azosala na Congo na mwa ngonga moke oyo ya 2025 oyo donc nayaki na matière te nayika likambo ya tata oyo ya Costa Mutamba un jour adirige Congo un jour azala président ya mboka na biso en tout cas nga naponi ye soki mpe boponi ye botia na commentaire soki bolingi ye te bokotia na commentaire mafinga soki bokofinga botia na commentaire soki mpe kosepeli soki tia na commentaire yo koma kaka non nasepeli nango te oui iza ede malamu o tala motu na ye tala elongi na ye yo moko mama yo osali émission tala motu no monene yo osala nga ba bien na kosepela na nyonso bokokoma nango
nga kutu mafinga kutu ndina sepela kana ngoma kasta mutu azofinga sala nga biepo et pas misi YouTube kuna e bakisa nga 1+1 na $1 nyoso na malamu na mabibo kokuma na YouTube e bakisa ka biso ba YouTubers 1+1 bokota bofinga bokota bolinga bokomante en tout cas bofinga te en tout cas tato a mérité tita qui a pris président après Tshisekedi il des fois diriger mboka mabeto malamu bomoni ndeni ba YouTubers bomoni ndeni ba abonné na ngai opena ba mi abonné te bomoni ndeni ale bokota botia ba commentaire na ningine bino mingi bokota na Arrête Kilumbu Shembo TV na YouTube bomi abonné bokota na TikTok na ngai Arrête Kilumbu Shembo TV bomi abonné bokota na page na ngai ya Facebook La Cuisine Henriette bomi abonné bokota pe na Instagram na nga bokota bomi abonné mabe ya arrêté zape na ba ida boy soko mi abonné tout tapoter te seko skolaka ba ndoki ba string ya rouge na ya noir mabe wapi makambo boy na zobi musapenza yo mona ngo mabe te soko lambelaka ba otutilaka bandoki banjika naza mingi ta koloba bokoto bomi abonné par Arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wo mabe ya arrêté zapi na kotia mi photo ya président na biso ya fitir président na biso oyo yende après Fachi Beto yenda ko dirige Congo totikeli peta te totikeli Fachi tazo sala yepe akwa ko bakisa ya koleka en tout cas je vous love